Sénat a examiné projet de loi portant sur prorogation et état de siège na Nord Kivu pe Ituri mokolo ya lelo lors ya plénière na hémicycle ya palais du peuple. Affaire 500 jeep ya ba député Assemblée nationale atalisi que na communiqué moko yango ezali cadeau te mais ezali coutume ta ba législature passée. Na compte ya état de siège armé a neutralisé quelques rebelles ADF na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Ba détail ya belema onyoso na kati ya édition na biso oyo nazali na esengo ya ko présenter bino mokolo ya lelo. Mbote boye bola mon édition mokolo na lelo to fongola édition na sango oyo chef de l'état Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'installer pour un moment dans l'Est de la République pour soulager la population sinistrée éruption volcanique ya Nyiragongo. Peli sous ko matérialiser promesse na ye ya ko vendre la population victime ya sécurité ya Est ya RDC salon porte-parole na ye Tina Salama date ya bozongi to retour na ye na ville province ya Kinshasa eyebani nanu te. Ndenge ya solidarité epesamaki na président de la République na Oetali ba sinistré éruption volcanique ya Nyiragongo République du Congo et yo kimbela pe exprimer solidarité na nzela ya don ya 45 tonnes ya ba vivre pe non vivre oyo batindi et pas ya ministre des affaires étrangères na bango oyaki ko représenter personnellement président ya Congo Denis Sassou Nguesso don yango eyambamaki kitoko na aéroport ya Goma na présence ya ba autorité ya ndenge na ndenge pe conseiller ya chef de l'état oyaki principalement ko représenter président de la République ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo don yango eyambami na esengo etondi na biloko ya ndenge na ndenge nyonso mpona kosunga bandeko oyo babekaki likama ya éruption ya volcan Nyiragongo. Tobaki yango de bandeli na Sénat mokolo na lelo ba examiner projet de loi portant prorogation ya état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri ba l'état epesameli biso awa na Natonsiata. Au cours de la plénière, où ezalaki convoqué mokolo ya lelo lundi 21 juin 2021 à Sénat, WAP examinaki en seconde lecture projet de loi portant prorogation et état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri. Mais après examen à vendredi 18 juin, l'équipe Assemblée nationale adoptaki projet de loi autorisant prorogation et état de siège au à l'issue à vote et appel nominal sur 373 députés nationaux au Bazalaki présent 373 bafotaki pour na vote au Assemblée nationale a autorisé qui première lecture prorogation et état de siège dans la province précitée pour la durée il y a 15 jours. Kobanda mokolo ya lelo ministre d'État ministre du développement rural François Rubota lui a présenté qui peut a défendaki projet au cours de la présentation na ye na kombo ya gouvernement abengaki baeli nationaux ba patienter na oyo etali ba préoccupation ya baeli oyo baza ko estimer que ti sikoyo ba résultat ya état de siège ezala visibilité après 45 jours. Baeli nationaux ba rappelé qui peut nécessité ya ko déposer projet de loi portant application ya état de siège. François Rubota azwa qui acte pe apometa qui ko sala rapport na gouvernement pour na conforme na exigence oyo. Gouvernement a soutenir prorogation oyo na ndenge pandémie ya COVID-19 pe éruption volcanique et perturbé muke plan ya gouvernement na cadre d'application ya mesure oyo. Kinshasa et l'équipe partout. Affaire 500 jeep ya ba députés nationaux ezali kopesa polémique partout en mboka na biso opinion ezali partagée mokolo ya lelo na communiqué moko Assemblée nationale ba rendre public batalisi que ba jeep wana ezali cadeau te kasi ezali na ba coutume esalemaka déjà na kati ya chambre basse ya parlement wapi dotation ya ba voiture epesamaka et pas ya ba élit du peuple bozo ba détail epesami na image pe commentaire.
Suite la polémique sur affaire Jeep, il y a des députés nationaux, Assemblée nationale a se prononcé sur controverse yango na communiqué ou la rendre public à travers le service de communication naie mokolo ya lundi 21 juin ya lelo. Selon communiqué, Assemblée nationale a talisi que ye azali ko se susciter contre polémique soulevée sur affaire oyo kasi azali ko comme un peu ko se déranger par rapport à la réaction de député en mal de positionnement. Nous avons ici que 50 jeeps ont été commandés par l'Assemblée nationale par les députés nationaux nous sommes pour selon communiqué yango ezali coutume to pe bomesano dotation yango esalemaka chaque législation pe ba preuve ezali. Kasi polémique et outil na audio moko ozo circuler na ba réseaux sociaux wapi président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso à la lors d'une rencontre na ba député ya Union Sacrée à la ville police à Kinshasa kolobake ba jeep o ezali cadeau o basali bango wapi bakotaki na Union Sacrée yango omemi controverse na dossier oyo wapi ba député ya opposition ba se déclarer non intéressé na madon oyo. Kasi l'Assemblée nationale va mettre une question pour batailler si le débat est très stérile. Pour le législature, les députés nationaux vont toujours bénéficier de moyens de locomotion pratique yango et ça le makata l'union so est-ce que yango ezalaka moyen à corrompre ba élu du peuple. Nous va mettre une sous que ceux qui va jeep o ezalaki don ya chef de l'État est-ce que il qui ezala 500 tout qui est intéressé kaka ba élu la Union Sacrée. Réunion entre président de l'Assemblée nationale na ba député Union Sacrée selon communiqué ezalaki kaka pona ko sala rappel de troupes le lengeni ya kokamba mboka alors que bazali kolanda la vision ya chef de l'État et rien d'autre. Ma communiqué en gros bilan Assemblée nationale et c'est la député nyonso o amoni que pratique o ezali na beto pe sali makate à se prononcer publiquement pour bango bazali ba preuve que uta ba législature mi balé uti ko sila dotation ya mituka to ba jeep et pe sangaka na bureau Assemblée nationale pour na ba élu du peuple. Yango etikala jamais cause la corruption selon communiqué yango kasi polémique ezo continuer kotambola komi tout na ba question population pe alobi na ngambu na ye pourquoi seulement ba élu du peuple est-ce que ezali tango ya malonga ya kopesa 500 jeep na ba député alors que population eza ko souffrir to pe sengelaki kotala pe quand la population pour bolobaki le peuple d'abord. Mais apparemment, il comme élu du peuple que ma député d'abord. Situation est si pas si peu suscité polémique na quand la population peut ma politique. Kotali sa que ezala qui momenté selon bango ya komisa ba jeep 500 pour na ba élu du peuple classe moko kaka la population alors que population ezali na passe mingi. Selon ba élu opposition situation oyo ezali très louche pe bango bazali intéressé te. Affaire oyo ezali à suivre. 500 jeep no ya liboso esi ekomaki lo mosusu ezali na nzela ezali kokoma mpona badepute nationaux. Kinshasa eleki partout. 500 jeep mpona badepute nationaux population kinoise bazangi ya koloba te bona baza awa na micro ya Peggy Ilunga. Tuka mama ba jeep wana toujours regretter na mboka oyo toujours comprendre na biso et puis mokonza mboka comprendre que ba député au biso de tinda na parlement balingi na bango peuple te bakenda kuna pona ba se servir bakenda kuna pona biso ba mission biso petit peuple mission to pesa ki bango ya kolobela biso bakenda kuna pona yango te bakenda kuna pona ba intérêt na bango alors na ina loba boye ba jeep na bangi ba pesa bango ce n'est pas le moment de pesa bango na ba jeep ndeko na ngai to uti na confinement to beta biso pendant 4 mois. Mboka ezana na crise moko économique, crise sociale, les amakas financière. Crise financière à makas. Bako pesa bango mbongo wana te 500 députés nationaux. Baza 500 jeep ba pesa bango. Obe coûter combien? Si 500 jeep na ba pesa bango. C'est pas possible. Baluka no manière mususu. So ite ba kozwa. Bazwa na bango mais baye bara 2023 tozana bango. Soki ezali bakokata bango mbongo na suka na sanza na mbongo na bango po bapesi yango ke bakata mbongo eza problème te po bapesi yango gratuitement te po musala na bango bazo sala yango mikolo oyo tozo sepela na yango te
mais soki ezali na mbongo na bango wana eza motoki na bango bakoki kopesa bango mais soki ya pamba baza na droit na kozwa yango te mpo mosala baza kosala bango sikoyo eza kosabote biso population. Un député nano bafutaka ye salaire ezangaka te chaque mois kopesa ye neti jip okabelaka motu mo $30,000 zwango siko na franc congolais so bobi bofuta baenseignant na prix oyo bofuta na franc congolais combien d'enseignants da bofuti ou bien combien de docteurs makambo mpena na osenga président de la république a réfléchir na baconseiller na ye erreur oyo baomeme eza da erreur ya mabe ti bazomeka kochange abongisa mboka ye toyebaki makambo biso nga na ozoye Kisekedi te na ozoye papa Kisekedi parce que makambo papa sala fo mwana mpo olanda idole ndenge ya bomboka ezosouffrir atwa na ville biloko tout cher makambo tout cher tozovivre kaka tozokende wapi jipo wana pour l'instant comme eloko moko nano esalami na STT eloko moko nano esalami na STT bato bazokufa kaka pourquoi pas kozwa ta mbongo wana ya korenforcer salaire ya badepute pardon ya basoda oyo baa na front oyo bazomona passe na guerre bazosouffrir pourquoi mbongo 500 jipo wana selon nga bapesa badepute mbongo wana te parce que un député gagne déjà beaucoup na fin du mois. alors makambo etabi badepute kodote bango mituka nga namoni importance moko eza te parce que bango nyonso nde baza wana moto azangi mituka kuna aza te. D'ailleurs salaire oyo bango batushaka chaque fin du mois eza salaire ya mutuka mobile. Alors mboka eza détérioré banzela eza te bon bahôpitaux eza te baécole baenseignant bazofutama te sikoyo bakamataka mituka bapesa badepute oyo wana eza bafutilité. Ce sont des dépenses inutiles. État de siège en marche car un chef de l'État bêta qui CTP le beau qu'on a mis ça na territoire ya Irumu na province ya Ituri FARDC a neutralisé par rebelle ADF pour la Nabaleta et Pessameni Awa et donc on a une attention. La force armée de la République démocratique du Congo FARDC a annoncé qu'il va neutraliser 2 rebelles ADF na Nyakabale. Moko ya ba localité où ils se trouver na chefferie ya Baema Boga na territoire ya Irumu na province ya Ituri pendant Boutou ya samedi 19 ti kotane la tongo ya dimanche au 20 juin 2021. Na kondimé la porte-parole ya opération militaire na Ituri. Perte oyo ezalaki infligé na force négative lors ya ba offensif où ezalaki mené sur terrain. Armée a poursuivre l'opération et traque contre ADF na zone ya Nyakabale na plus ou moins 8 km na nord-est ya Boga na territoire ya Irumu. Bilan ezali bongo ya des ADF neutralisé ndenge tokoki kotanga na communication na ye oyo lieutenant Jules Ngongo asalaki mokolo ya lelo lundi 21 juin 2021. Hormis neutralisation ya 2 rebelles oyo moko pe lisusu azalaki capturé na ba force loyaliste lors ya ba opération yango. Par ailleurs 2 civils pe bazalaki blessés pe infirmier moko azalaki torturé na ba civique oyo bakimaki. Gouverneur militaire ya province ya Ituri lieutenant général Loboya Kashama Johnny azali ko encourager ba militaire ya FARDC pour poursuivre l'ennemi Tinasuka. Pour le rappel, plusieurs dizaines de rebelles ADF bazalaki pe neutralisé na ba chefferie ya Baema Boga et Banyali Chabi na territoire ya Irumu Kaka na province ya Ituri depuis lancement de l'opération militaire au sur terrain après tuerie ya ba civil vers la fin du mois de mai 2021. Kaka na Ituri au moins 23 corps sans vie et Zalaki Bongo retrouvés dans Mabélé depuis plus d'une semaine à Boga, na chefferie à Baema, na territoire Kara ya Irumu, na province ya Ituri. Et Zali Bongo, ba civil oyo ba bomaki bango na ba rebelle ADF oyo bazali coopérer na région wana. Selon Kato Kaboya 2, chef ya chefferie oyo azali ko annoncer nouvelle oyo bandeko oyo nyonso bazalaki prise en otage na mwa oyo leki na Boga pe na ba pembeni nango na ba assaillants oyo lors ya ba attaque na bango répétitive na partie oyo ya République démocratique du Congo. Ba informaki biso semaine eleki ke ba corps ya ba civil enlevé dernièrement na groupement oyo et monanaki awa na lieu de crime. Ils allaient bongo au moins 23 personnes. Na bongo to informaki ba autorité compétente pour que ba corps ya ba victime oyo ezala inhumé mais sans suite. Bazali ko pola kaka sur place pe population azali ko banga ko kende na contre oyo suite ya présence signalée ya ennemi oyo azali nanu ko sala ba navette na ye awa ndenge ba expliquer. D'après même source ba civil mususu bazali enlevé notamment na Mogwanga Boliria
na mwa oyo pe leki ti sikoyo nanu baretrouve bango te. Contacté mokolo ya dimanche na bandeko na biso ya presse locale, lieutenant Jules Ngongo oyo azali porte-parole ya ba FARDC na région aboyaki ko commenter information yango. Pe sengeli ko rappeler que lors ya dernière incursion oyo esalamaki na butu ya samedi côté de la tombe ya dimanche 20 juin, plus de 30 personnes mususu bazali prises en otage kaka na ba rebelle ADF oyo. Na bongo population azali ko senga na ba konzi ya armée ba renforcer effectif ya ba soda ya FARDC côté oyo pona koluka ke kimia solo ezonga. État de siège côté oyo musala ezali komona na mingi te po ba ADF bazali ko continuer ko semer terreur. Kinshasa eleki partout. Na cadre ya milili minene oyo esalemaki na mboka France Viva Technologie oyo esangisaki baopérateur numérique pe économique oyo bayaki kosola pe kokanisation avenir ya numérique ya monde entier. Patron ya pete antique Augustin Kibasa Maliba oyo pe azwaki part na milulu yango avisitaki stand ya la poste ya France. Bolanda badetail epesabeli biso awa na Naton Siata. Accueilli na Yannick Ember, préfet et directeur des affaires territoriales et publiques, il groupe La Poste lors du plus grand salon de technologie et d'innovation. Il y a espace francophone. Vendredi au 18 juin à Paris, ministre de la PT congolais Augustin Kibasa Maliba a son droit n'a pas explication ni sur le fonctionnement de la Poste en France. Pour matérialisation, il y a majorité il y a services postaux, il y a France, ils ont qui mise en exergue na Vivatech, na start-up, pour différents services innovants. Il y a faciliter expédition, il y a beaucoup de colis, il y a bateau, na destinataire na bango. Ministre congolais, il y a PT antique à Zouaki Bongo, explication détaillée sur le fonctionnement de la Poste française. Les sous sur évolution à travers les services digitaux où vous allez offrir. Identité numérique, la Poste e-consentement. Na AR24, ma ville, mon shopping. La Poste santé, data et intelligence artificielle, na ba service, ba banque postale pe ni sous. Yango ezali bongo ba solution qui présentait la Poste française pour assurer services innovants basés sur la nouvelle technologie. Il y a information, il y a communication. Visite, il y a ministre, il y a PT1 qui a République du Congo, Augustin Kibasa Maliba, et ce clôtura qui n'a entrevue n'a pas autorité à groupe La Poste sur place, na Vivatech, et si quand même, il va profiter qui peut, na occasion, pour la base sur éventuelle collaboration entre La Poste, il y a des pays République démocratique du Congo, P France. Question, il y a qu'à implanter même écosystème, pour faciliter digitalisation rapide. Il y a Poste, na 4 la République démocratique du Congo. Ministre Warrior Augustin Kibasa Maliba, Moussala, ils allaient comme on Kinshasa, et l'équipe partout. Le 20 juin, Mokile célébra qui journée mondiale de réfugiés africains. Tozongeli yango awa pona importance na yango réfugié azali nani pe pona nini kozala réfugié bozwa ide na elema oyo. Luta bambula ebele bamboka pe ba région ba célébraka journée ya ba réfugié oyo eyebani penza ezali journée africaine de réfugiés célébrée le 20 juin chaque année na ba pays ebele dans le monde. Journée yango ezali occasion ya ko témoigner solidarité na Afrique oyo et abritaka plus grand nombre ya ba réfugiés. Na nzela ya solidarité wana nde Assemblée générale ya Nations Unies a adoptaka résolution 55/74 le 4 décembre 2000, résolution et même convention relative na statut ya ba réfugiés. L'Organisation de l'Union africaine andimaka que journée internationale ya ba réfugiés est considérée la journée ya ba réfugiés africains le 20 juin. Selon rapport au commissariat ONU pour les réfugiés publié en 2019, nombre record de réfugiés est à 70,8 millions de personnes dans le monde. Calcul yango ils ont catégorisé nombre de réfugiés. Réfugiés Bazali 25,9 millions de personnes dans le monde. Déplacés internes, c'est-à-dire la Katiamboka Moko, Bazali il y a 41,3 millions de personnes. Demandeurs d'asile, Bongo, il y a 3,5 millions de personnes dans le monde au Bakindara Koluka Lesungi. À cadre de la journée mondiale des réfugiés,
thème epelami mokolo ya lelo dans le monde ezali ensemble nous pouvons tout accomplir. Thème yango ezali kosouligner pouvoir et inclusion, expérience commune ya COVID-19 ndenge nini kovite yango po baréfugié bazali bapersone le plus vulnérable pe le plus exposé na pandémie ya COVID-19. Na cadre ya journal lelo Nations Unies ezali kosenga na bamboka nyonso bazala solidaire kaka na Afrique te atako libanda ya Afrique koyamba bapaya ezalaka très important kofungola bafrontière mpona koyamba baoyo bauti libanda baye na bamaladi na baproblème bakimi bitumba to mpe bongo na bongo mpo soki boyambi bapaya bien bosuli bango bazwa misala bakocontribue mpe d'une manière ou d'une autre na main d'œuvre ya kotonga mpe mboka na bino. La même logique au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a sengi na ba pays nyonso bandima koyamba ba réfugiés na système de santé na bango na ba école pe na ba sport pour travailler ensemble ko sala koto réunir peut tout se relever contre pandémie à COVID-19. Balobaki que ensemble on se soigne, on apprend et on rayonne. Donc monte et si la 14 à la elongo biso no soto sangani pour tout bon sabay memi ya moto ezali bon ba maladie ba guerre pe ba mauvaise condition de vie. Réfugié azali monguna te, réfugié azali moto aye koluka esika esengeli bamboka nyonso bayeba koyambaka baréfugié mpe kopesa bango oyo esengeli. Vive le 20 juin, vive la journée mondiale des réfugiés africains. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue Kashinalingala. Et je vais proposer une émission, il y a Siki Awa. Donc proposer une extrait de l'émission, il y a déjà en ligne Kindoki politique, Pemaboki. Monsieur Tosu Biro ya boss et ya président et l'Assemblée nationale, tout le monde qui va fournir aucun effort. Apparemment, avant Kabila, égal après Kabila. Il y a les partis en voie lobby. Non, niet. Na seni o déjà se porter ba germe, il y a discussion. Ils se porter ba germe, il y a ba conflit, il y a ba problème en 2023. Et puis te faut une parenthèse, ils sont en vote le bagaboy. Élection na 2023 eza cadeau chef de l'état ko sa bisoté eza loko le parti politique moko songolo pakala ko sa bisoté eza respect ya constitution petolo baki petolo bandela 2023 ou rien il faut qu'il y ait des élections yamboto lombela France civique contre glissement au mona mboka de lycée sanga azo bongisa to lombela o etali bongo tozongela loi électorale par rapport ya organisation ya Sénat. Loi qui déjà adoptée. Na Sénat comme l'Assemblée nationale. Les lois au bino G13 et le président de l'Élysée Sanga Botelemi pour que Nini et Salema la minute haute. Le chef de l'État appelle les garants du bon fonctionnement des institutions. Ce qu'on a dit que les loi mogo et comme comportait déjà ba germe et ba conflit et ba problème. Tubunda et Longo na son excellence le président de la République mon amboka Félix Tshisekedi tokufa pour na bloco mais est-ce que il y a qu'on dit une élection il y a organisé parce que normalement c'est pas le président qui organise c'est la CENI mais sous la supervision du chef d'État parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions a qu'on dit une élection organisée dans moment na yé aza na kati ya parti les démocrates makambo za lebele yango biso tokosenga chef de l'État ça la lecture malamu Rosa Malonda est-ce que ba tilelo tusuka wapi aboka libandati pour l'année parce que mon aki Rosa Malonda là qui sujet à contestation yango biso pe to kosenga na cadre ya ba loi oyo comme ils ont reposé déjà ba problème ay bako s'ils ont mis ça au niveau assemblée ba bako réexaminer yango lisusu comportement ya mabe o totele melaka tango nyonso ya ba patron o balukaka bana misala na bango makango intéressé biso mokona lelo pour nani basalaka bongo boyoka ndenge population kinoise ba réagir na micro ya Peggy Ilunga pe Merveille Momede. Batebele bazwaka bana misala na ndako po asunga ye na misala oyo azokoka kosala te
to pe aza na temps ya kosala yango te kasi makambo ebele ya mabe elekaka entre bapatron infidèle na bana misala na bango soki kaka mwasi na ye azwi mwana mosala surtout ya jeune fille misu na ye ekomi paipai mpe azangi kimia ti ya kozwa ye makango bana misala misusu bazalaka ferme mpe ayebi nini aye koluka akolinga kobimisa foye ya bato te kutu misusu ya malamu akolongwa na ye mosala mpona koevite baproblème kasi ya mabe ye moko kutu nde aye na likanisi wana patron akoma mobali na ye akosala nyonso mpo aséduire patron toyebi ke elateli mpe esi ebeba yango biso tokilisaki micro mpe tosololaki na population kinoise soki comportement oyo ya bapatron babimaka na bana misala eza malamu omoni biso mpe bamama tokondane mpe mingi baboni te toza na berere omoni biso baso tozoteka lelo na bawenzi baso tookende misala mobali asalaka mwasi asalaka mwasi azala na tante na ndako normalement kokozala na boni mais ntango oyebi toza na mobali bona kookipe makamuso ya ndako mais biloko mobali na yo normalement fo yo moko mokolo mobali olambela mobali na yo mais soki ozwi nyonso biso tokóma lelo so nazwi boni na bakaleso mobali na basengle na bilamba mobali nyonso nakóma opesa bona aza na limite na ye azala na limite na ye bona kosala kaka inikima mpona bana mpona ndaku mpona bilamba ya mosu ya ye moko mama me etangi ya mobali mwasi nde moto asala yango donc pa badeuxième vitesse wana oyo mibali baozwela biso ntina baboni na biso eza aire moko banégligence na biso moko kozwa boni eza na balimite oyo misala ya kosala bamisala mosusu mbe arki oza na boni moto akosala oyaka femme na légitime parce que yo balaki boni te obalaki nde femme na yo malgré mosala na ye oyo azosala po lelo tokoma la parité mwasi doit travailler mwasi atika na femme ménagère te yango esali ke mobali mosusu akosupporte bongo te akoya directement na erreur wana maintenant na mibali oyo ozwi bone na ndako bokrele problème na mwasi na yo même mwasi azosala bien pour que yo oza mobali te moza couleur de jupon okomona masoko excusez okomona nzoto ya mwasi te wana allergique na nzoto ya basi ezalaka siko mabe na proverbe 31 à partir du 10e verset bible lobi mwasi ya mayele atalaka makambo nyonso elekaka na ndako na ye abongisaka makambo nyonso na ndako na ye po ke papa akoya na baerreur wana te puisque mingi mpe ezalaka faute ya bamama mama anégligeaka papa kolamba makambo ebele ta mosusu ayebi kolamba te en tout cas il faut bamama babongisa po papa ekoma na niveau ya papa bima na bonne peut-être mama mpe négligence ya makasi ntango amoni ke bonne moto akomi kosokipe na ye intimité ekomi yango wana ekomaka bongo papa mpe oyo aza kose respecte okoki kobima na bonne te quel que soit mama baerreur ya mama en tout cas il faut se respecter po bonne mpe akomona yo mutu te amona mpe mwasi mutu te donc eza malamu te bapapa borespecte biso etanke bamama borespecte biso toyebi ke bino botondaka na bino te wana toyebi yango bien ke bino botondaka na bino te mais respect quand même minimum en respect fo ezala epa na biso bafamille légitime okomoni batentation ezoya bible elobi sala nini kima bible elobi kima elobi na biso to résister au diable mais na impudicité fo kokima nani mpona bamama eza ke mama tika konéglige ndako ntango ozonéglige ndako bapapa mosusu omona pa asali yango na mwana mosala te akutani na motu mosusu libanda mwasi mosusu libanda atiaki mwa makolo na mai ya moto afinaki mwa citron atiaki mwa poudre atiaki epa na yo kuna osalaka makambo wana te yo outi kaka zando outi mosala oyoka kosukoli mai osisi kosukola mai ale okoti mbala moko na nani na sala mange olie osisi kolia elomi bwakami kuna yo kuna donc ozoyeba te ke papa bachaussette ya papa fona nika ketch ya papa nabongisa chaussure ya papa basengle basouvetima babiloko wana nyonso wana ekontaka na libala ekontaka makasi biso bamama toza na mosala makasi na kati ya ndako bien sûr ke tozoya konduka po fo tosinganaka parce que so otiki loboko moko kaka nde balobaka loboko moko elongolaka sili te so otiki loboko moko eza pasi mais tobosana badevoir na biso te kasi bamama conseil mpona bino eza ke soki olingi ozwa mwana mosala zwa to ya kosola na ye yebisa ye oyo olingi asala to mpe te eloko nini ya kosimba na ndako na yo to mpo ya kosimba te keba na bana misala mosusu bayaka mpona kobotola bapatron mibali na bango Kinshasa eleki partout
édition de la sport finale, il y a deuxième édition, il y a Coupe du Congo féminine et allez remporter na FCF Amani. Détail ya Ezongi Awa na Nathan Siata. Football club féminin Amani a remporté la 12e édition de la Coupe du Congo féminin a s'imposé qui devant Daring Club Motema Pembe Bikira na score il y a 1-0 mokolo ya lobi dimanche 20 juin 2021 à Stade des Martyrs. Unique bi à match oyo ezala qui marqué na Marlène Kassange oyo permettra qui na ba bleu ya ko remporter coupe oyo devant plusieurs officiers oyo pe ministre ya sport Serge Nkonde azalaki wana équipe ya Amani ezalaki récompensé na ba médaille d'or pe coupe moko na maboko na bango tandis que FCF Bikira ye azwaki ba médaille d'argent pe oyo ya bronze ezalaki bongo remporté na FCF Mazembe oyo asilisaki 3e na course oyo na bongo FCF Amani a co-représenté République démocratique du Congo na Ligue des champions féminine ya CAF na saison prochaine. Kasi côté ya Coupe du Congo ya Mibali, Daring Club Motema Pembe a s'imposé qui devant formation ya Football Club Céleste na score ya 2-0 mokolo ya samedi 19 juin 2021 na Stade des Martyrs na Kinshasa. Match oyo s'inscrit na cadre ya Coupe du Congo édition 2021. 2 buts ya ba Immaculé ezalaki bongo marqué na Peter Kolaole na 10e minute pe Souleymane Traoré na 73e minute ya jeu. Na victoire oyo ba Immaculé ba se qualifier pour na quart de finale ya Coupe du Congo. Na bongo bazali ko se rapprocher petit à petit na objectif na bango ya ko remporter compétition oyo pour na ko beta prochaine coupe ya Confédération africaine na quart de finale ba ko kuta na bongo na FC Système le 24 juin oyo ezali koya. Kinshasa et l'équipe partout. Édition lelo esuki awa merci na bino bozali kopesa biso confiance tango nyonso pe na fidélité na bino na KNB News bo continuer kona na biso pe bo s'abonner na chaîne na biso kasi na aussi cette édition lelo tetika na pesa merci une équipe technique et rédactionnelle osaki mosala kitoko na sima caméra otozalaki na Hervé Zaka régie et simamaki na Timothée Kayembe réalisation ezalaki ya Nathan Siata toujours. Na coordination, il y a grand lieu de communication. On a salé retourner à la ville province à Kinshasa, Jimmy Mukenzi Chimanga. Narabino Tokutani, Nicolas Zalkoya, na souci moko. Conserver au bino d'une manière très très professionnelle. Beneto Yokana. Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino